Kuti kimia. Ah bon? Depuis komiti siko. Et le romo ezana ngote. Donc on conseiller ba maman ba zong la ba misala. Sans problème. Kutu bango bazo senga batu. Ba chef amboka. Basenga batu baya ezaki pona boulot. Ya ko luka mabeye na bango nde basi ba desi mabeye na bango. Oyo tu aidi azana borne. Aya sa ba misala na ye mutu ko banga. Côté ya papa oyo papa Germain. Tout aux années pegasi. Papa Germain. Ils ont bientôt construire une maison. Ok. Donc, ils ont mouvement bandi. Ok. Ok. Mesani awa yango tosenga bandeko na biso ya poto baya soki bazotika ba terrain bongo na fur et à mesure bato ba responsabiliser ba lusaka bango ba terrain suka film ba yako kutana ba kuke mutasa en alusaki terrain na ya terrain na beaucoup tabato zomona ezo sala bien te tant mutu wana sali ye pa royeba te azaka paysan na mbongo na ya pa sa pesi gérant na yo mutapo pour le maintenant d'abord le gouvernement congolais ni gouvernement déjà ezongisi kimia na assurance nini donc bayaki basangisi bekolo nyonso na baoyo bakotaki na mobondo na baoyo bakimaki na minito baza ya kozonga wa na mabele oyo bazongi donc ba diaspora pe soki baza na posa misala na bango bazongisa ba activité na bango bazonga basala misala na bango donc c'est que faut bato bazana so badariva terrain qui petit basundola ki balongola bango kobanga bazonga aya voilà bon biso mobundu biso pe bandaka tozalaki tete oyo biso abandaki uta commune matete mokano ya leta ezali asala banouvelle ils sont concernés donc si koto bazongo ba nouvelle ville eza déjà ba chinois baya basala ba borne ba traça même na on se maman lina bazongo même madoku présent fondation maman Denise Niake fermo maman Liliana Somba ferme en face ferme moni na ngambo wana la fondation maman Denise Niake bateki déjà ba parcelle ba parcelle je pense que na balabala no mona moni ba parcelle moko bimi wana oui basali ba coupe ils ont déjà ba parcelle bateki ba parcelle moko je pense moko ba dote comme $1500 $2000 pardon $2000 une heure ça va information qui ouais 20 mètres c'est 40 ceux qui botiki ba ferme boye tant l'état au monde que ba propriétaire non bazate a rosala ni a ko récupérer on peut babi construction monsieur le bi sol et le sous-sol appartient à l'état. So ba moni ke kolo nango azali wana to amoni ke mo ba pesa projet ils ont l'activité ils ont fonctionné bokoki ko sala ba coopérative na l'état direct naza voisin na yo naza voisin ya ndenge boza wana soki omoni ke mo mosala o esengeli esalima ça va ko yebisa nga to ko sala numéro téléphone ko pesa pe ndeko nanga to komi ko négocier et ko sala nango bien eloko moko ko bebeza te maman bon seulement RTL RTL ça va Info TV magazine au business n'oubliez pas de vous abonner gratuitement merci. Voilà, 3 ans après, toujours sous décision, il y a Kozonga, Nakati ya village ya Kimpeti, où ils allaient bongo na ville province ya Kinshasa, na commune ya Maluku, na groupement ya Nguma. Pourquoi 3 ans? Parce qu'on ne pouvait plus entrer par rapport à la situation, il y a la milice ya Mobondo, Oyo, ezalaki côté, il y a la village ya Nzinga et na Kimpeti, c'était impossible. Il y a Kokota. Ngai na sali 3 ans kasi lelo par rapport à un message de yoki par le circulation topé mouvement ils ont déjà besoin de l'entrée il y a qui petit yangoyo la production et comique obima et l'activité bon ça là alors toujours comme ati na kati il y a qui petit mais mingi na sali ko n'est pas ya partenaire na ngai depuis beaucoup ya Pays-Bas maman Liliane pe ya kotala pe les choses pour na papa na biso oyo azali na village Ndunu te kasi
nasengi kolanda video mpona komona batémoignage ya bandeko bazali sur place mpe ya koyeba nini vraiment elekaki na makambo ya mobondo parce que batémoignage ezali un peu ya lolenge na lolenge. Voilà, donc tolanda video ntina suka ezali bongo votre humble serviteur Lucien Bokite, ambassadeur de la terre. Tout partager vidéo na bandeko oyo bazali lisusu ya kolala tolamuka totala ferme Nicolas Belé. Nous sommes la chaîne de la promotion, agriculture, pisciculture, élevage en action, accompagnement pour votre réussite, agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora, pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité. Gestion de projets agricoles, transformation du produit frais vers la consommation. Avec nous, chaque récolte est une victoire pour un avenir vert plein d'espoir. Fantastique Info TV, interface de la diaspora, pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité. Il est temps que les Congolais mangent bio. En Santos à la Bilonga, c'est le mot. De la terre à la table, un parcours réussi. Avec Fantastique Info TV, le futur est ici. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner, vous gratuitement. Fantastique Info TV, interface de la diaspora, pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, priorité devient réalité, réalité. Fantastique Info TV, la chaîne agro-business. Pour un Congo prospère, un grand succès, rejoignez-nous, ensemble construisons l'avenir vert de notre nation. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner, vous, gratuitement. Maman, tu comment Kimpeti bien? Qui m'écoute maman Bonobade? Maman Bonobade sauté. Tu bangi tu raté maman Bon. Nous sommes la chaîne de la promotion, agriculture, pisciculture, élevage en action, accompagnement pour votre réussite, agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora, pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité. Gestion de projets agricoles, transformation du produit frais vers la consommation. Avec nous, chaque récolte est une victoire pour un avenir vert plein d'espoir. Fantastique Info TV, interface de la diaspora, pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité. Il est temps que les Congolais mangent bio. En Santos à la Bilonga, c'est le mot. De la terre à la table, un parcours réussi. Avec Fantastique Info TV, le futur est ici. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner, vous gratuitement. Fantastique Info TV, interface de la diaspora, pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, priorité devient réalité, réalité. Fantastique Info TV, la chaîne agro-business.
espère un grand succès. Rejoignez-nous, ensemble construisons l'avenir vert de notre nation. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner, vous, gratuitement. Très chers abonnés des Fantastiques Info Télévision, wana tokomi na direction oyo terrain ya mama na biso Liliane awa na kati ya mboka ya Kimpeti ezali. Donc ça fait au moins 3 ans que tokomi lisusu boye te par rapport ya makambo oyo ezalaki ya insécurité ya bamobondo. Lelo tosali entrée par rapport à message tozwi par rapport à manso toyoki qui est population ezongi. Donc voilà yango wana pe tokomi mpona kotala misala. Et là de l'autre côté tozomona déjà ke bato basali mpe bamisala déjà bapondu elonani ya sika yango wana tozopusana malembe mpona kokoma ti na concession ya mama Liliane. Na mosika déjà tozomona ndako oyo batongaki oyo etikalaki. Et là tokoma na pembeni totala lolenge nini terrain ezali. Voilà. Voilà, wana na musika tozali komona studio oyo mama Liliane atonga. Tokopusana malembe mpona komona yango ndenge nini ezali. Donc voilà. Et mpona bandeko bazolanda biso toza na commune ya Maluku na groupement Bu na village ya Kimpeti. Voilà. Voilà, tokomi na ndako ya mama Liliane oyo ekomi lokola référence awa. Oyo ekomi lokola référence yango oyo. Donc, nous allons mesure minga. Moi, je crois, moi, tu peux le cater. Tout ça là qui me sale belé côté. Et là, nous sommes dans la zamba. Et là, voisin, tout voisin, et là, nous sommes. Et ça vraiment dans la zamba. La termitière est cool. Donc nyonso ezali na zamba. Voilà, maman Liliane mabeli na yango ezali sauf kaka eloko lisusu ezali na mote matiti ndenge ya matiti ndenge ozali komona na bilili boye. Donc 9 hectares na yango ezali komona ne bandeli ya moto aloni na epe eloko eza te. Et ça, on ne sait pas
arbre fruitier olonaki soki ezwa temps ya réussir ou pas. Donc voilà oyo tokokaki kolakisa yo mpona descente na biso ya mokolo ya lelo na Kimpeti na mabele na yo. Mais ezomonana déjà ke bandeko mosusu bazali bazoleka parce que signe ya mituka yango oyo ezali koleka. Voilà. Donc terrain na yango soki obanda misala obandi misala. Voilà. Mais kasi kuna na musika ezomona lokola masango elonami kuna na musika kuna masango ezali. Voilà. Terrain na yo ya ngoyo. Donc eloko esalami te même ata voisin to voisine na yo mpe aza na même position. Moto moko emonanaki epelaki mpona kozikisa peut-être mpona kofongola nzela. Donc okoki kolanse na misala na yo bato bazongi na bango koleka na kati ya Kimpeti. Misala ekoyo nango oza lanse eza na likama te terrain na yo nyonso yango oyo ndako tongaki oeservir lelo vraiment comme référence. Yango wana banzete olonaki basafu biloko ebele impossible ya kotala ngo talaka banzete ya mazamba ndenge ekoli. Donc moher okota mpona kotala ezali te, mais ce qui est sûr moto eleki ya plusieurs fois nzete ekolaki déjà emeki un peu korésister ndete na oyo nzete asafu na ndako omeka mesure wana ndete ya avocat wana nomeka mesure ezika. Donc mais il y a même je ne sais pas si c'est ton voisin ou ta voisine ye aloni mapondu na ye eza kitoko makasi. Donc mabele na yango ezali donc esengeli na yo kaka kosala mosala lokola moninga asali koto. Nzambe apambola mboka na biso vraiment soki kimia ezongi ekozala vraiment malamu. Après 3 ans nakoti so na Kimpeti mpona kotala misala eleki awa. Donc mama Liliane azali moko ya bapartenaire na biso ya Fantastique Info Télévision asoutenaka biso de près de loin comme de près na maso tosalaka vraiment. On était nous sommes très contents ya koya kotalisa yo misala na ndenge ezali parce que c'est on a biso ezali ko accompagner oti na recette parce que toyebi combien au dépensaki mpona kolona banzete toyebi combien ba vidéo ya terrain na yo et motiva bandeko ebele base lancer na bilanga. Donc tokotika yo te lelo tokomi mobondo eza lisusu te eza pe message moko oyo tokokoma mpona papa na biso oyo aza pe na ndunu oyo tofale tosala bilanga mobondo epeshaki cette fois-ci tokokoma parce que kimia ekoti pe kuna vraiment bandeko nyonso baza na baterrain c'est le temps ya kotelema kote oyo mpona korécupérer baterrain parce que soki kimia ekoti botiki ekokoma pe masolo mosusu ekozala malamu te vraiment. E bakonzi ya mboka bameka kotala ndenge nini ya kosécuriser bandeko baza koinvestir surtout baza mosika. Moi je pense que Nzambe a foutu vraiment ba diaspora à travers ba léopard parce que tout le monde équipe ba léopard après près 95% il y a ba joueur bazali ba diaspora. Donc pour moi na mona qui vraiment ezali si Nzambe alinga foutu ba diaspora parce que tout le monde nakata ba joueur oyo bazali ebele ezali baza vraiment moke oyo baza botami na Kinshasa. Les restes ezali kaka soit na France, Belgique, Topé, Angleterre, ne bauti kunama. Les restes à part Meshak, Mayele, na bandeko mosusu wana ne bauti na Kinshasa. Donc de la façon, oyo Nzambe a fouti ba léopard, a fouti ba diaspora, vraiment pour honorer bende la mboka na biso. Alors maman Liliane tala ba voisin, top ba voisine bango ba osala musala, yo ndako na yango ezali. Ndako na servi quoi référence yango ezali kaka ebukami malgré nos legaki. Donc ce qu'on s'est lancé dans musala et vous allez vraiment malamu. Donc les amboka na biso mabele ba bondela rango toujours histoire à mabele
ezalaka toujours na combat oyo esalamaka vraiment mais kasi bakonzi bosécurize biso oyo tozolinga kosala mosala ya kitoko ya bilanga parce que développement ya mboka na biso ya makasi ezali mingi na nzela ya bilanga vraiment ezala durable ngai oyo nazoloba j'étais victime ya komona ya bamobondo te mais kasi ya ba militaire oyo batienga munduki aussi longtemps bamobondo kutu tokutana na bango te vraiment donc botala bakambo wana ezala malamu kimia erenye na mboka na biso yango ezali soye na biso awa na mpona kimia ezala vraiment donc toza na Kimpeti tokoti na Kimpeti tokoti na bita tokoti esika nyonso tokoki okota kimia vraiment ezongi bamobondo bazali te parce que ezalaki zone rouge ezalaki impossible ya kokota yango ezalaki impossible ya kotambola na yango mais kasi lelo oyo ngai wana na ye nakoti mpe ngai oyo nazali kobima donc malgré mouvement ezali mingi te namoni papa moko azosala mosala kuna to mpe mama namoni ye malamu te na kopusa na pembeni na ye mpona mpe kotuna ye quelques questions par rapport ya situation oyo elekaki awa na kati ya Kimpeti mais kasi mama Liliane yo telema kolemba te c'est vrai baperte ezali ebele te totala ata meme ata bandeko bazalaka na ndako ya briki awa avant yo banzete ebele eziki vraiment bandeko banzete ebele eziki c'est ezaki eloko ya kolema ozomona meme banzete mbila awa yango oyo eziki vraiment oyo ezali kitoko mingi te elakisi bamoto ebelaki vraiment donc biso oyeyo tokomi et là on va se débrouiller pour na kozonga voilà donc nameka mpe kokota pa ya voisin mpo na kozwa mpe basango parce que ya koyeba réellement soki misala ekoki kozonga lisusu ndenge ezalaki alors bango nde bakopesa biso baréponse to baprécision ya basituation nyonso. Papa, bonsoir. Oh, on est de côté. Oui. Ah. Yo, mignon, on est ngani. Ah, yo, vous avez un calato comme Nicolo. Ah. Oui, bisous d'ailleurs pour maman Liliane. Mon inda ko eza ndako apriki wana, studio wana wewe. Mokolo longa zaka na Pays-Bas ouais. Maman Liliane. Donc nda yaki atinda yinga na tala soki ki mekoti koto donc c'est pour cela na ngai pena omona yo. Na kata papa azaki na yebaki malamu tata ko mama bloko ni soir. Ngasi ko na yebi père moko ba ayaka pe awa. Akutanga déjà deux fois. Moi njoto Mikel mulayibi. OK. Là na yebi. Mais c'est comme est-ce que Kim yo sali combien de ngai nde na sali na sali ko 2 ans. 2 ans. Ah donc biso parce que so sali 3 ans to yesu te bana mobondo. Ah bon donc qui mezali. Eza kutuna ba nouvelle bazo kota net ozomona oyo. Oya sombi kala mingi te. Oh. Aloni soya. Oh atongi pe o. Aloni soya, aloni pondu. Na fasi wana pe batu po ba mina bino ba voisin lisusu. Ba kimaki mobondo. Pour le moment, machine na bango zo ya fallait boulot et continuer. Ngana za na sali 2 ans. Mais yo zaki déjà même ata sous mobondo zaika. Tenga mobondo kutinga te. Ngana yako kuta mobondo ceci. OK. Ngana combien en 2024. Oh mais mobondo est en 2023 non? Non. Donc combien en 2024? En 2024 ça boyaki après 2 ans après oui. Donc mobondo za quitté soto kuti kimia. Ah bon. To komiti siko. Et le romo ils en ont monté. Donc on conseiller ba maman ba zong la ba misala sans problème. Kutu bango bazo senga batu. Ba chef mboka. Ba senga batu baya ezaki pona boulot. Ya ko luka mabele na bango nde basi ba resi mabele na bango. Oyo tu ayebi aza na borne. Aya sa ba misala na ye mutu moko banga te. Côté ya papa oyo papa Germain. Toto za ne pekasi. Papa Germain. Eza na batu baso miana bientôt bazo construire ba maison moko ba louer. OK. Donc ndenge za boye mouvement bandi. OK. Donc banga vraiment loko. Tetalanga na za totala mwasi na. Tola la ka tola mukaka. OK. Surtout na moment oyo to nito kende na
village qui petit toluka moi à manger malgré tokelele moi moke toluka moi le moi moke kuna mais tozonga tolala na biso non pas même temps on va voir ça otala parce que ngana no ya awa tobomba biloko totele na moni na bilon na banana kuna soki mabe ezali te ah resta nani papa tokutaka comment nani Micho ah pas Micho oui ah yoka kabiete pas Micho ya ye bana parce que maman zaki na pasteur nani pasteur Sylvain d'Abima bon vous avez 2 ans 2 ans maintenant boza qui maison nango maman bon chéri ah tout ça approché to beti 2000 tout ça approché ils ont un projet tout ça li bilanga atelier peut toujours continuer sur ce bilan sans problème ah ndenge boza ma voisin na biso boye ewe expliquer maman donc qui maison donc c'est que faut bato bazana so ba terrain qui petit basundola qui balongola bango kobanga bazonga bana bango biso mobunu biso be bandaka tozalaki te biso abanakini biso otiki yote commune matete 2024 papa biso kolo ferme aza yulu na yulu kota mabanga ok oui na mabanga ouais flat wana flat oza na yulu kota morgue akokota morgue tu ete mbateka shwa mali banda kolo ferme pas filo donc misala eza nango tolongola biso kobanga tozonga parce que campagne mosusu yango campagne ezobanda na 10e mois non 10e mois à partir ya 8e mois machine eza na droit ya kokota parce que na 9e mois mbula ebandaka mwa moke campagne mbala moko mbuba déjà sekoki soki eza mabe ndenge oyeba oye kozwa information jamais nakoki kolobaki si pas toute information on a filmé parce que na lakisa pe bandeko esi koka pa na ngai moko te parce que ba ondima te ni matanga moko ya c'est vrai na ambassadeur de la terre mais nazaki na moko banga ya komona loni ekoleka bon parce que même matanga bo sona bango même matanga to sona bango mais on n'a pas cité eloko moko tozalaka nango ezalaka kaka jeudi eza jour to travaillaka te neti lobi parce que soki olingi koya kovérifier ye mais tosimbaka licheti te kongo te journée surtout sans problème ok donc mosala vome ezali voilà mosala ezali yango na nga asala video yango oyo bandeko boyoki kimi ezongi nango awa tona mboka nini awa toza na village kimpeti même ata na mboka kuna monene kimi ezali kimia makasi second tour tokozwa ta parce que namoni ta na bino second tour tokokende tokomi na mboka totamboli omoni ndenge nini tozovivre bien nga nasali 2 ans awawa ata coup de balle nga nayoki te ata nayokaki oyo babomi boye eloko moko te depuis tokota nga kutu natiaka timi eza vrai biso toza limite na bino na limite kuna bino banoti na pondu ya kitoko wana te biso toza na droite bino na droite kote ok touti na mi na nga moko kobuka pasteke na nga pondu toti kaka pa na bino tomati tobuki parce que kuna mama lili naza 9 hectares awa oyo na 9 hectares na ngomba nsu kuna kwa baloni masangu na suka kuna naza voisin na ye na voisin na bino non pesa ata message aza na pays bazo yoka yo bon naza voisin na yo naza voisin ya ndenge boza wana soki omoni ke mwa mosala oyo esengeli esalema ça va okoyebisa nga tokosala numéro téléphone okopesa mpe ndeko na nga tokomi konégocier ekozala nango bien eloko moko ekobeba eza te mama bon seulement RTL ça va Vodacom neti biso toza totiaka telefone na nini mais biso tu totravaillaka kaka RTL yango na salue mama toza bien kobanga te soki misala ezali yaka kosala soki ekosengaki tobanda nga naza awa nakolinga kobebisa te nakolinga kobongisa ekozala bien eloko moko malamu ya mabe eza te donc toza bien merci na sepeli vraiment bozo bobima kimpeti botonga tobima kimpeti mais tozozela ami moko boazoya msu nde bokende bokuta ya azoya na moko kaka te boye banda topusa bino bon problème ezali te tokomona biso te biso tozongi sikoyo tongo tokoma kimpeti mpona luka mission mais nga mona signe kaka na ye information surtout eza ngai
Michel Longwa, hein? Michel Longwa déjà. Alors lui, comment papa nani? Comment langa tonton Boza. Tonton Boza. Ok. Soko moni faire mweza oyo. Ngala za soko tali na katwa. Ola superviseur non. Ok. O batongi yangara sigo. Na simana biso. Même chose. Ok. Naza même na 4 fermes oyo. Ozo superviser. Non ça pour personne na fongoli ko mona ke ba biloko batu eza na kati. Biso ba l'époque tonton bomisa banzete awa ba pépinière na biso to tika mwa. Ata ngana komaki na kutaki mishabetaki lisolo ya pépinière na bino. Type wana ya katika banini basalaka kolona yango mais sikoyo eloko ederangeaki ezalaki saclage moto ezokota ezosikisango ndenge ozala na siri omoni nzete moko boye. Oui, namoni nzete. Biso tozala toluka mbongo nango ezalaka ndenge eza boye tobandeli yango nazocontinue saclage mosala ekokende mpe kaka malamu. Omoni toza na Kimpeti donc ngai oyo ambassadeur de la terre nakomi na Kimpeti toza na bapapa omoni bango kuna. Donc na ye pona koloba ete selon information na kuti na bateau na kuti na moni que misala ekoki kozonga misala ezongi parce que mobondo azali sauté même ba jardinier je crois ba jardinier baza kuna pe na pusana na mekape kosola bango parce que situation oyo ezali vraiment important to mona ki yango comme si ezali message kaka ya ba politicien ko panza yango biso za ba politicien te ngana mutape ya politique ete ngaza moto oyo na pandaka sango ezali ya malamu mpona lokumu ya mboka na biso. Donc na solele ba papa o baza ba fermier et je vois de l'autre côté il y a aussi ba jardinier. Là j'ai fait 2 pas pour na kokoma pour essayer bazali enfin keto solo là pour na royer un peu réellement ce qui kimia et ezali et côté vraiment et parce que c'était difficile il y a quoi accéder dès de comme il pouvait. D'abord tout le monde a basodé belé puis en plus et ma bengi rozala. Donc là, to komi na solo la pena ba jardiner, ya retourna bango ndenge ni misala les oleka est-ce que réellement sécurité ezali. Donc c'est vraiment un message oyo toko tolinga totalisa mais ça fait très mal ya oyeba ba ndeko no soto yebaki oyo ba kufai par rapport à la situation mobondo ça fait très mal là to robosa na rango te. Alors nazo poussa na malembe esika ba jardinier Zali, je signale et je signale la balandénion c'est fantastique info télévision naza nakati ya village ya Kimpeti où ezali bon nakati ya groupement ya Nguma na commune ya Maluku. Voilà. Koto ekimia ezali mabe ezate biso tozosala misala. OK. Donc c'est vraiment kimia vous travailler na tongo na pokwa nyonso. Et celle de Jamboula, parce que ça fait 3 ans, je ne pouvais plus entrer ici parce que avec Mobondo Bazali. Mobondo est sauté. Mobondo est sauté. Il a mais ça l'a. Non, il n'y a pas non papa. Il a sauté. Côté au pays comment quitter. Côté biso toza côté. C'est que le gars combattait. C'est vrai. Donc là, parce que tu y me tu comment quitter mais remarquez tu n'as tourné terrain la vidéo dans Natala. C'est au tali côté. Otwali koto zomona ki bato travail lisusu te bakolo terrain bakimaki parce que ezalaki question ya sécurité parce que ngana yebi ezala bandeko toyebi bakufa likolo situation ka mobondo yo lobi lelo ezalaki te koto neti terreau tozali terreau toza mutu akufa te bato bakufa ba pembeni na biso me pembeni ya neti na terreau ya biso mutu akufa te yango nde ekimisaki bato mais c'est vrai balo ba Kimpeti mais Kimpeti yango ezaka na ba quartier te o bakoki ko préciser pour na koyeba réellement so ezali wapi. Kimpeti yango liboso voilà les grands villages bisika biso tovande route wana boutique tout droit donc qui met en mais message de talisa na balandi fantastique info télévision par rapport au message ya kimia ce qui va causer na bisala parce que ba ndeko bele bazala ba terreau bazali libanda ya mboka basundola parce que batomona bakufa babonga bato oloba nini te bazonga ntuka kimia kota bazonga basala misala na bango. Voilà balandi fantastique info télévision TV za radio te bozomona oh oloba nini pilipili poivron donc bozomona bandeko baloni poivron yango yo parce que kimia ekoti nazana Kimpeti ngana yaki vraiment nazalaki sûreté tokokoma tokosala nini mais nalingaki nasalaka confiance mpona moto sengaki kimia ezali donc namoni papa
azosala musala ya kitoko oyo musala tobenga musala ya lokumu topesi yo papa na ngai mbote na yo mbote papa bandeko na yo bacongolais na bacongolais baotala le partout balingi bayeba obengami na kombo nani ngai kombo na ngai Adrien toza na mboka nini yebisa balanda fantastique toza agglomération ya village Kimpeti au village Kimpeti oyo bato okopense teke eza ba quartier te toza na milieu rural na milieu rural toza na ba centre commercial na ba centre commercial agglomération toza na centre commercial eza ya Kimpeti centre commercial ya Kimpeti précisément toza na ba terrain oyo mingi bafirmier basomba na baplace oyo tobwaka tosalaka mosala bafirmier mpe basomba bandeko na biso nde tosalaka mosala tozosala mosala nini bon tosala jardin ya poivron voilà nga na ye mingi par rapport mpona kotala likambo etali sécurité parce que balo eleki ezalaki difficile mpona biso kokota kote oyo tozwaki message ke bamobondo bazali bamilisi ya mobondo bazali moya kokota ezalaki te toyaki message ke kimi ekoti yango toye koexpérimente nalingaki un peu yo tozali mutu oza na nzela omeka mpe kokomante maloba wana bon awa biso vraiment toza na biso calme bon ezalaki précisément milisi mobondo ezalaki désordre ezalaki de part et d'autre ebandaki kwa mutu eti ebandi okoma pembeni na biso mais biso ma na centre commercial ya Kimpeti vraiment biso na centre commercial ya Kimpeti lokola ntango baatake bavillage mosusu ezalaki pembeni na biso bavillage lokola basolempo basao donc ezalaki bavillage wana eza précisement ezalaki 6 km 5 km na biso 7 km je pense à 5 à 6 donc ntango basoda bayaki basali déjà point d'avance babengaka moto ayeba terme militaire abengaka point d'avance tozalaki deya na basoda tozalaki deya na basoda barrière ya monene bainstallaki ya mpo ezali grand centre commercial na bakoto nyonso toza centre ya pa habitat baoyo eza na prince na kati boye mbo village ya monene Kimpeti à part wana eza na village mosusu eleki yango te koto na baactivité na otangolo bakoma bato nayebi ozali moto ovandi na village ya Kimpeti nayebi te so oyebi pasteur Sylvain bon papa Sylvain alali pasteur aza ndeko tosangana na bango tosangana na bango na message tosangana na papa Sylvain na message aza frère c'est que papa Sylvain ntango mambo ya milisi ebandaki ye abimaka na ye déjà azwaki cope na ye ya enseignement je pense non aza déjà enseignant awa bato bayebi na la fantastique info télévision azali enseignant mais kasi akimaki ayebisaki ngaki non ngai mpasi nabengaki avana ya boye abi ngai nakima nanga bana mobondo nazonga lisusu te bon néanmoins problème eza nini ezali papa Sylvain part mobondo etaka ye nango biso totikalaka après départ na ye totikalaka on faisait des travail tozalaki kosala bamisala na biso baoccupation na biso kwa tozalaki na basoda bazali déjà na village Kimpeti eza na bakouche nyonso tosika ye bateke bazalaki baekolo nyonso ezali baluba bakongo donc presque tozalaki biso bayaka Kimpeti tozalaki biso nyonso mo baoyo badeplasaki na Kimpeti par rapport ya père ya bobangi bazalaki ma na bobangi nde babimaki mais bamosusu bapersistaka bataka basiko bamilitaire nde bazali koatake bamboka wana babundana maoto baye bauti babitumba na bango bandi kobeta masasi nde epesaki climat ya père nde bato ebele basali nini balobaki ezalaki mpe tante esalaka mpe mpa ba 2 semaines apres bato bakomaki kozonga na bango bato bakomi koevake na préoccupation apa bamboko kuna batakaki bato wana basiejaki baavansa lisusu parce nga azalaki mpe na ndunu ndunu d nakomaki wana parce namonaki même un jeune entrepreneur oyo alonaki babilanga ezalaki abandonné parce que bamobondo bakomaki ntikwana bon mobondo bato ebele bakomaki konéglige misala ya bato likolo donc ekomaki koko argument ataliaki na ye mbongo donc ekomi argument il y a des cela oyo bamisusu mpe mobondo alia bango eloko te achassa bango te amoni ke do azalaki déjà abisaki amoni ke mpo abima aprofite na situation mobondo mais mobondo normalement so biso tobumeli ya tozalaka nga nabimaka centre ville tozongaka tosalaka misala tozana bana kutu baleki bana miki oyo baotanga baekole ezofonctionne po bao batangaka bao nyonso bana classe batangaka baye kaka na 4 vacances batangaka mpe kaka na Kimpeti ekolo mpe papa Sylvain azali kotanga
azali kotangisa ezofonctionne na lelo efonctionne etikalaka jamais koferme baporte nango mpo soki efermeki baporte nango mpo place ekole ezali barrière mpe eza wana je pense ke ndenge omonaki barrière ya basoda donc barrière mpe ezalaki wana à part ça naza na information te ke nakokotela naza contre communauté moko te to contre communauté moko mpo biso tobivaka ensemble biso bandeko na biso mosusu botala bateke bana na bango mpe baza awa toza na bango donc eza ndeti ye papa na ye aza mpe moteke mama na ye muyaka mama na aza muyaka avivaka awa opo tovivaka bien problème eza te eloko eza te vraiment. Voilà, mes messages ni relancés parce que nous avons mingi. Nous allons comme interface à la diaspora congolaise. Tu es pour la bango, tu es pour la bateau, bazar la poto. Mingi pour lobby la bango parce que bango bazo on a pas signé le lobby que il y a même bateau basala qui misala te va profiter kaka na sangwana ke mobondo ya liena mbongo abino na sala ki déjà mobondo ne mtakanyinga mona biso normalement tu message on peut ça bango parce que bato na biso ya poto bato ya poto normalement baza bato mo bakoyaka mingi na baventurier donc bazali possible bakoya mingi na bamalhonnête bamalhonnête nde bazwaka bazwaka bachance bagere nini na bango baza ma du domaine te biso nde toza tokoli na agriculture bandi bomwala tokoli donc c'est que ntango yo omemi mutu auti poto ce n'est pas que non mandiciel ekweyaka euti likolo ekwei mpo mutu nyonso alokota non basouffra mpe biso ya desila biso totoa bandeko mosusu bana poto baya baimage bamosusu baosala ntina baporcherie même misala tozosala awa mais nayebaka te vraiment bandeko na biso ya poto bakoya mingi na bamalhonnête. Non, moi je voulais pousser mon message parce que ça fait très mal. Le mot très important. Il y avait plein de gens à profiter. Bato poto wana ba diaspora wana bazonga ba continuer ba activité na bango. Sécurité zate papa. Sécurité zali. Non, quand on a dit sécurité zali c'est le Nicolas Bayete garantie, c'est le mot j'allais employer c'est ça. Assurance to garantie zalité parce que yo lobi na bango que baye ils ont battu il y a papa sur le balika mumoro il très important il y a plein de gens va profiter na citation il y a wana pendant le baike non insécurité zali na osala le côté ngai na ndunwa na mbonga papa na biso mbonga na pese mbote banda ba c'est mon bono $300 na simba moti lelo atandi faut na simbate parce que na baki que sécurité soki mon besoin to lancer alors il y a plein de gens bazala la citation un bongo OK bazoye bani ko sala ezate obenga on baye mais garantie zalité bana poto baleli ebele misusu ku bakufi après ce qui confesse que avant ba milliers boy aye ba bomi toza na matanga ebele to kendaki na bana poto bakufaki pour le bana bango parce que garantie zalité pour le bana d'abord na gouvernement congolais ni gouvernement déjà epesi ezongsi kimia ezongsi kimia na assurance nini ezo do bayaki basangisi bekolo nyonso na bao bakotaki na mobondo na bao bakimaki na minito baza ya kozonga wa na mabele oyo bazongi donc ba diaspora pe soki baza na posa misala na bango bazongisa ba activité na bango bazonga basala misala na bango baya pe na ba malhonnête te po soki baya na ba malhonnête ba kutana kaka sujet ezala kaka pour milice et côté boti sujet escroquerie tout le monde nous avons vu tout le monde ba problème à ebele non mais quand il y a un problème c'est important c'est important de fouler à sali musala akei a fait la pesi bambongo na papa mutayo se retrouver bako mis exemple $2000 net exemple papa na ngamoko aloni kauchu azaka pembe na biso aloni alonaki soya wana il a beaucoup dépensé biso de comme la main muto ya pesa ki responsabilité o ya zui récolte ya zui do atali na milice na récolte do yekutu azaki asali milice ezaki te mais na récolte azui do azaki satisfait par rapport muto asali si muto espace biso tozande mona poto te bande ona biso poto ere basalaka biso tosalaka tozana tosala agriculture ya biso ya paysanne donc biso tosala agriculture paysanne ntango aye akomi ya baomi baconfie ami baingénieur ya inikine atangala inikine asala stage na CNPP na bazamba wana mais il n'a jamais vécu bamisala oyo soki bapesi ye confiance ya oyala mbongo acorrompre apesi main d'œuvre mbongo ya malonga te yango moni toujours bazwaka kaka échec na ba entretien
basalaka bandaka relabourage balaboure baRC mais entretien sala neboma ndeti biso toza na kati ya entretien ozomona toza na entretien biloko eza mike fo to entretenir yango tozotya baengrais chimique yango oyo mais toza na biso baingénieur te mais au fur et à mesure ke tosalaka mosala oyo chaque jour tokomprena yango ndenge ezali donc yambo yango ozobokolela biso bana yango totangisa biso bana ebimisi bauniversitaire awa donc c'est que biso mosala biso tosalaka nde yango ndeti biso tokendaka mpe Kinshasa tomoni ke na Kinshasa tokozala vagabond te to bamandia tosengaka mosala biso tosenge tosala awa donc eza te keno ata na poto bato nyonso bazala babureaucrate te biso tomesana mosala oyo tomesani awa yango tokosenga bandeko na biso ya poto baya soki bazotika baterrain bongo na fur et à mesure bato oyo baresponsabilize baluisaka bango baterrain suka filme baya kokutana bakuke moto asaeni aluisaki terrain ya terrain na yo bokuta bato ozomona ezosala bien te ntango moto wana asali ye mpo akoyeba te aza kaka paysan na mbongo na ye mpasi apesi gérant na yo moto apoto yo ye obotoli incompréhension obotoli ye nini bafaute ezozala mingi ya bagérant bozotyaka donc biso vraiment population tomesana mais na idée nini okopesa yango parce que ozoloba malamu mais idée solution nini okopesa pour makambo wana opropose parce que kopesa mbongo lelo betili baku malamu ya kolandama na chaîne ya monene oyo eleki bachaîne nyonso oyo ezalaka wana na internet fantastique info télévision oza na occasion ya kopartage mayele na yo wana parce que bakopartage video bakolanda malamu idée nini solution nini yo kopropose bana poto parce que balembi bon bana poto biso toza nzambe te mpona yeba ide ya moto eza na motema na ye donc bino moko soki osalisi mosala bozalaka na makasi ya koyaka oyo koya otali mosala na yo landi suivi ya mosala ozobimisela mbongo mpo mbongo ezalaka pasi toluka yango na baforme nyonso tozwa bariske partout mpo tozwa mbongo wana ntango yo obimisi mbongo oza posaposa nini ozwa bareveni na yo soki ozwi te operde esalaka malamu te soki obimisi mbongo otie na mosala boyaka kolandela misala na bino non plus moto aye kaka na ndenge papa na biso oye na kamera boye mpo bana poto mingi bango balingaka image nakoya mpe na filme bilanga ya ndeko na ngai boye na mpesi yo mpe mwana poto donc ondimona oka ouais c'est bon olakisi bacamarade no na poto tala naza na bachamp agricole yango oyo mais ntango oya sur le terrain eloko oyo ozala te tomoni babiloko wana mpo ngai natikala kozwa occasion wana te ngai alobaka soki mutu aza na mposa osala mosala na yo osimbi mbongo na yo ngai biso tozalaka toza bapère de famille nakobela na utilize mbongo osimbi mbongo na yo ozosola direct na babato ya main d'œuvre na yo donc mpe bino bana bapoto boza kilo na mambo opesa main d'œuvre to bilanga ekozala na process ba entretien yo tozelisa nanu tozela mbongo ya na nini mona mbongo beti 1 mois bilanga mpe ekufi bamosusu mpe baliaka te bino mpe bana poto retard ya ba main d'œuvre donc yango mpe emuna emema bana poto mosusu na beshek donc ezali boya bandeko na biso badiaspora olungwaka mpo bokeluka boya mpo boinvesti toza te kaka donc mboka Chine lelo développement na agriculture. Très bien. Chine développement en agriculture, il y a un fantastique info télévision. À cause de la tine énergie à souka promotion en agriculture, puis quand on a l'agriculture, l'agriculture, bino ba bozmi balé boza ba vrai patron, bozali, bosala mosala ya kitoko, ngai moko ambassadeur de la terre na EPC bino. Alors, est-ce que na kimpete bozala ba jeune msusote ba koluka ba main d'œuvre, basala na ba ferme le roi na nga deux offres pour na deux offres pour nanda kwa pembe. Il y a une ferme, ils ont besoin, il y a des ouvriers. Qu'est-ce que tu peux dire travailleurs malamu te pour ne repasser ça wana? Ba travailleurs ya malamu vraiment ya on a ebisio ke no eza likambo yo kutana ndena mutu o nzambe ya bongiseli. Batu bazali. Ya on a ebisio batu balingaka main d'œuvre. Hôtelier gérant. Gérant et hôtelier peut-être yende mutado manipuler. Po yo zo ba rapport et pas gérant. Gérant da opeso ba rapport. Gérant ko ya lambongo bon yo tinda mbongo ta otindi no mbongo na ba tout le monde va transférer bambongo ezaka partout. Le gérant qui a pesi travailleur azate sur le champ. Travailleur avandi aza mutu. Amon kelelo ba footinga ite moi. Lobi ba footinga moi te akeye ko sala mais devrait pas mutu mususu atali pona atali ke moi mutu apesi nga mais devrait na dotala mensuellement la rosala coup de main pour exemple coup de main journalier. Ils ont combien par jour journalier. Et dans ce selon musala.
journalier mosusu akozala makasi osala peut-être akotia néanmoins 15 000 par jour Mosusu soit pe 20 000. mosusu pe 20 000 mosusu pe 10 000 ye mosusu pe 10 000 mosusu pe 5 000 na oyo azwi temps ya demi-journée po 5 000 eza obligatoire eza obligatoire motu mosala 5 000 akosisa yango na mokolo moko wana eza obligatoire donc mosala mosusu ya 20 000 akosala mpe 2 jours akosala yango mpe 2 jours oyo ntango ye azotala calcul mensuel atali ye aza dispo epa na yo azokourir bariske bino bobi mobondo nyonso tu bino moboyo bozolanda bana poto sikoyo ntango aoya boye mbongo esali eza te mo esili ya komoluka so ba main d'œuvre me bayebiki asalaka na ferme yango wana tosenga bino bandeko na biso ya poto boya ndeko na biso mpe ya papa Sylvain awa papa Sylvain toyebi terrain azokotala yango wana eza net awa boye eza mpe ndeko na bino mosusu ya poto oyo aza pembeni pancarte je pense komoni wana mpe ndeko na bino mpe ya diaspora ya poto batravailleur baza wana basalaka ye mo auta na bango Kinshasa akuta na libako ya batravailleur na ye bango mo bagérera ferme na ye nyonso balandelaka normalement donc soki ke ya kopesa so bomoni ke moto akoengage aza te baengageaka moko moto wana nde wande otinda ye bambongo ya bamain d'œuvre. Très bien, merci beaucoup. Rappelez sous Balanda Fantastique Info Kombo papa s'il vous plaît. Nga comme là monsieur Adrien. Voilà, merci beaucoup. Na pesi bino mbote bande na biso poto boya. To na posa na bino boto nga ba immeuble te po Kombo na ngai. Papa Eric. Boy spolier la ville te parce que pour ville mosusu yango to senga la bino et surtout moko na martelé. Soki bosundoli ba terrain mukana ebite so kolanda ka pour la poto. Mukana l'état ezali asala ba nouvelle ville. Ils sont concernés. Donc, si on trouve ba nouvelle ville, ils ont déjà ba chinois, ba ya ba sala ba borne, ba traça. Même là on est sur maman Lina Bazon. Même Madoku pesa na fondation maman Denise Nyake. Fermo maman Liliana Somba ferme en face, ferme moni na ngambo wana. La fondation maman Denise Nyake ba teki déjà ba parcelle. La parcelle, je pense que na balabala no mona moni ba parcelle moko bimi wana. Basali ba coupe feu. Ils ont déjà ba parcelle, ba teki ba parcelle moko je pense moko ba te comme 1500 $. 2000 pardon, $2000. Bino bisa information kitoko, 20 mètres c'est 40. Ceux qui botiki ba ferme boye, tant l'état au mona ke ba propriétaire non bazate. Akosala ni. Ako récupérer un peu babi, construction monsieur le bi sol et le sous-sol appartient à l'état. So ba moni ke kolo nango azali wana to moni ke mo ba kopesa projet ils ont l'activité ils ont fonctionné bokoki ko sala ba coopérative na l'état direct yo so ki yango ferme mais et comme concession lobi file ko ya boy Kinshasa bozolula kuna et vous allez spolier je pense qu'ils allaient pena fleuve bientôt kozindaka lokwa to mona ba Taipei dinda to mona ba Taipei ba ville mosusu ezozinda Kinshasa lokola bazo spolier yango mingi un jour osala nini ekozindaka soki déjà na ba concession na makasi bo déjà atoko yana ba mamu lobi se ville ko ya boy tozo comme ebele Kinshasa tozo spolier meilleure ville où eza plané ezaka plateau. Très bien, merci beaucoup bandeko na ngai pour natana bino bodoki en pleine musala ya kolona poids franc na stoppé bino pendant au moins 21 minutes. Je vous sais infiniment gré pour na oyo tana bino pesi ngai vraiment nzamba pambola bino kasi message na bino et comme likaka ngai na matoyité et comme li ebele balandi ya Fantastique Info Télévision o bazotala bino depuis la République démocratique du Congo pe libanda ya mboka na ba continuer nyonso na yango nzambe apambola bino to garder contact lobby eza la meilleure pour la biso nyonso bosa na te bo partager na Kimpeti chaîne Rolande ezali Fantastique Info Télévision na kati ya YouTube obeti yango on trouve information nyonso bon sur na Kimpeti réseau to dans la problème ya réseau na ba centre ville nde tukimaka nde tolandaki ndeko na biso lycée tamboyaki awa mpona kimia je pense que nde tobimaki ba Kinshasa nde tolandaki mais awa tozalaka réseau eza nango mais réseau ya stabilité ya connexion internet nde ezalaka moins un peu mais côté tozali awa elekaka yango mais na kati ya centre ya mboka tellement banzete eza parce que nazo ya bazo appelle la téléphone awa eza vraiment awa toza na plat makasi kuna mboka lokola eza moi c'est mais
nakosepela mama Liane yaka osala mosala na yo papa Sylvain azali atika tomona ndako nga toyoki ozalaka soki na Grande-Bretagne soki mpe wapi toyebi te me tomoni ndako ya materio osundola na Kimpeti elaki na cheve yaka osisa mosala na yo toyebi te lobi place oyo osomba ndako en face nango déjà borne chinois eleki déjà ya ville ya sika oza prena concession ya fait maréchal. Très bien, merci beaucoup bandeko na ngai nzambe apambola bino. Voilà, balanda fantastique info télévision wana ezalaki bongo descente na biso awa na kati ya mboka ya Kimpeti mpona kotala misala oyo etundamwa par rapport ya ndeko nyonso par rapport ya makambo bamilisi ya mobondo kasi lelo kimia ezongi na yango totondi na esengo kasi po partager video mpona yelandama mpona bandeko nyonso bazali informe te ezalaki bongo votre humble serviteur ambassadeur de la terre lycée Bokite tokutani mbala ya nsima mpe tolobi bye. Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci.